Capage TV. Capage TV. Libala eza otozo kanisate. Peut-être na fiancé ozomona ndenge bazo bondela yo, osengi par exemple $100 ba pesi $100, mais yeba tom suso okoti na libala, soko sengi 100, oza tom su 30. Likambo yo ozomona makasi pa mwasi na yo, e makasi te pa nzambe. Amen. Likambo pozomona eza makasi pa mobali na yo, eza makasi te. Mobali moko te akoki ko supporter mwasi aza impoli. Bazolanda biso. Ouais. Ce que moni mobali azo supporter mwasi aza impoli, elingolo ba ke mobali azo pese chance ya ko changer. Mais ce qui azo changer te 1 mois, 2 mois, 3 mois, mobali akotika ya fa na ndako. Mais mobali azo ka repos quelque part. Azo mwasi moko kuna nda pemaka. Awa soki aye banda no koloba ndongo lingi ye etaliete pongi na ye tongo etana bimiate. Mais lelo tozo mona ba caractère, ba agissement ndezo mema balani na kat na ko kabwana. Mais pour la citation oh ya passe na kat couple oh ezo zang sabino kimia. Pourquoi pas peut-on persévérer pour que nzamba sala que tozo kimia. Alors papa Luka ko défendre réputation moi sina yo ko batela yango na bisiko tambolaka na bisiko kotaka même na famille na yo batela réputation moi sina yo. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos bangi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme o ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balinga kamuno kona ba ko ko mo rose ko mi ko sisa pe so da ko pepsa mo na côté Rude Beauté ay biso oyo omona ke batache mo esali ngai mwindu Rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté au sala pizza ba produit ya kitoko oyo batala na kati ya mafuta soso pa ko mafuta oyo ozwi serum nango ko na kati eza na inconvénience moté oyo ata bébé au pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment des colonnes na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pastor Boni. Oh, c'est tout. Oh, on s'est depuis hier, Ah, capable, pendant la découvrir
bio herbe cacao na kumifa sika boy oui oyebi milo esala na nzota bana mibali na biso na komaki no bati grâce na yango makambo rempoka remontada ya ko remarquage yo jete capage mais comme ko pianga sa pasta ndenge eza boy pa bana mibali esukola ba rein ezongisaka force yango na yebaki elo bata diabète ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto tika etrataka biloko ebele bio herbe cacao oyo namona mona mote eza na batraitement ebele epa na biso basi edebouchaka batrompe esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe oui barègle douloureuse koniata nga na mela yango ntongo pokwa nauti mosala naza nango eti biso bata biro bo seke oza dia doyani nango bandaka makala yango papa toujours en forme toujours papa ndenge nini awa watintuka obatama na kati ya bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout na monde omoni secret kopesa nzoto kolongono mobali o mwasi azoreklama kaka nti okomina bambanda libanda otika bio herbe cacao olanda bilanda biso bato basiko tomelaka secret chaque fois mpona misu tout yango bio herbe kapasha lobia badouleur ya libumwa babavanti bawapi na barein nyonso circulation sanguine nyonso bien etretaka mpena makila ezocircule makasi bien oyo koyoka biso po ba AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango basi livraison mpe eza partout monde entier partout na monde oza na Brazza banimero tokokoma oza na Irlande oza na États-Unis Bienvenue dans Capage Télévision et merci à tous nos abonnés, merci à tous nos partenaires et puis à Audrey Maingi du Tri Concept, notre partenaire officiel Audrey Maingi du Tri Concept. Donc il y a des gens qui ont immeuble, à immeuble, à conseiller à monter à bâtiment, à ton oignon sont structurés penza. Mibi bakomi ebele bata poto bata libanda mboka balela basaki asima na tindaki batonga banda kuna tonga flat nanga na tindaki ba spot baibi ba brick baibi boyi ba tindela ba mabaya ba maso baibi ba fleur na tindaki bacha na lopango ba portail na ponaki na moni yango te ba changer ce que on a besoin c'est comme tout passer si là Audrey Maingi du Tri Concept yeyo asa partenaire na biso. Il y a Capage Télévision, il y a commis design et plan, construction, consultance. Voilà. Tout est là. Bien présenté parce que mon tour a tiré sur ma beaucoup faut te remercier. Quand tu es à Boé, les gens le na numéro 20, là bien habillé na Fati béton. Yo pose autant l'anga, yo bi que na maman Capage na linga mingi mais azana opinion na yi. Donc opinion ils a raté ba renforcer bien bon numéro 20 c'est pendant numéro T. Moutounion sur un numéro papa Jérémy n'a c'était papa Jérémy voter kaka voter faut nzambe ndatinda yo ko voter na sentiment te yo moko voter o yo lingo moni pena ke yende pena zo kinela malamu. Merci en tout cas la papa Mokonzi Fati Beton mukwa tombolo biso to voter biso na Capage Télévision tozana yo et merci pena ba ko voter ba tout parce que Congolais ba raté que opinion ya mutuna mutu existara soko boy mutuana on dit moto pesi opinion on a dit moto bona boy donc il faut comme libre ceux qui te comme libre même na ma combattant to comprendre que combat na biso photo ya bundango ceux qui papa boké tu pas postila que ngaka za libre na batu na ye na moyo zo sala papa mukongi kuna banzembo ngaka za libre papa Fayulu aza libre ezate ke ba musicien ba kanga makaba sala ka boité biso surtout na bolingo mboka bokita namoni bajika musuku bazali basali ba candidature mutu nyonso en tout cas beto fungwa ki chala batu nyonso. Merci en tout cas na maman Chimène Cargo Service Dubaï matonge Dubaï ezali boîte o efungwami na Dubaï en tout cas bokende wana na Deira voilà na Deira eza wana na Deira otunika matonge Dubaï ya maman Chimène en tout cas oza mobimba. Merci na onyo super soutenir biso reti beauté nzambe alo possible ebi kena éclairci saki
mais na kiti pour rite beauté pour na bata muindo ko maintenir muta fembe ko maintenir ba partenaire na biso bazali billet to na flat na biso na matete ba onyo so balingi ba vana na Kinshasa moni ke famille za na matete contacter nga ke capage na ka to ba yili solo ya flat moko na matete to za wana bomoni pe Blanchi Kiboko partenaire na biso pe awa zo postuler to moni bilo tsheba fiche na bango papa sincèrement to tsheba fiche na bango biso to za raté na loyenge ka nde to ya na bato biso to ya na bato bazali pe ba reconstruire mboka na biso merci na ba partenaire na biso nyonso bozomona bio café eza pe wana ezo traiter ba maladie ebele ezo kitisa sucre ezo longola ba tension en tout cas tozo éviter ba AVC ko tshaka ba souci kili na nzoto ezali malamu te. Papa Jérémy, bonjour. Papa Nabiso Azali, partenaire Nabiso P, Ayaka, Tcharape 1+ Nae, Obomo Nanem sous capage télévision propre et bouée. Papa Jérémy a contribué à ça. Bato pe baro CP, la pe bozo CP, la bozo matière, même na page, même na chaîne, bozo CP. En tout cas, papa zo pe ça soit directif, ya malamu. O etali mabala Nabiso, bo soutenir Papa Jérémy a utara musika, azape homme marié, mutazali na moi t-shirt, ozali na moi basket. Au CPL dans l'Iloba ou bien Matéa, oh, le but est soutenir pendant toute la semaine à l'écart. À Obando les capons pour soutenir ba couple balani, ba couple bazali ko balana, ba bazana maki, ba wani bazo Matéa, papa azawana n'engeni effectif ya batu. Pesa na mbote koto ba. Na pesi mbote, na batu nyos bazo landa biso, bisika nyos bozwami, na bo sanité Maman Landou Micheline, en tout cas Bambote na bisiko zwami. Surtout papa na biso habitué. Papa Freddy Sembe, Bambote na yona maman Sandra Mambeka. Pe mbote na batu nyonso to bozolanda biso, tolobaki ke bozala décider. Vraiment. Mais eloko ko sala peut-être to comme a déci possibilité. Vraiment. Moni ko ya boye ko lekana monsieur zo senga vraiment mbongo. Nazanga moko o nazo bunda pour nous sauver maman moka tuningai mais pasteur Jérémy yo oganyaka nini tant ozo bimisa mbongo no pour na ba couple na yebise ke loko moko intérêt na biso ezali ke ba couple partout bazali bazala na kimia et puis ba vieillir ensemble pour na ko boko la bana vraiment donc yo gagner loko musute na bien loko mususu ko ya suki nzamba simbi motema na yo et pourquoi ozo sala pour gagner ka loko mususu na kati. Bon. Gagner ba âme. Oui, surtout ça, qu'on gagne âme. Et ça, quand tu peux y aller à l'église, c'est ça. Même une église, mususu, azo kenime, à l'ongwe déjà dans ma kambo à malamu. Même si muto assemble la kate, à na makambo à mabe na kat na mettons à lundi matéa, et que ça là que à l'ongwa na kat ya makambo à mabe, à tailler une église té, à comme qu'on pratiquer la parole de Dieu en dehors de l'église, l'eau la pesa ponaye. Vraiment. C'est ça. Merci. Ndenge nini babala ni o bazali ya sika ba ko contacter yo na ba o balingi ba kota na kati ya libala na ba o bazali na ba difficulté na ba mariage na bango procédure eza ndenge nini. Merci beaucoup madame. Pona ba oyo balingi ko kota na libala cela veut dire ba o baza ba fiancé balingi ba bala numéro na biso na pesaki eza 081 329 57 47 okoyi komona biso na veni Sandoa 137 sur Sayo Birmanie référence ezali Mama Poto soit au bengi biso okozwa biso mbala moko libala eza otozo kanisate peut-être na fiancé ozomona ndenge bazobondela yo osengi par exemple $100 ba pesi $100 mais yeba tom suso okoti na libala soko sengi 100 ozwa tom su 30 parce que yo nanga to komi moko il faut to lukato ça la force moko pour que to s'en sortir ba to pe ba mona biso amen ya mibale batu oyo baza déjà na kati ya libala to zalipe naza na couple moko ba to ça na problème moko très sérieux na kolo bangwa wate mais grâce à Dieu o ezalaki que couple faut ba kabwana mais nzamba sungi bango ba kabwanité OK bazo continuer toujours erreur ya makasi ezalaki pa ya mwasi mais mobali tanga yoki biso na be mission alandaka esalaki que akita lelo bas ensemble vraiment donc tozo senga pona bandeko aussi bobalani bobenga biso to boya na siège toko kutana toko se soutenir condition o biso to senga ke zakaka to protéger mariage amen pour que bana oya biso babima na balabala te
bazala pe ba shege te puisque lelo ba ne belé ba komi ba shege à cause de ba parents. Deuxièmement, moi na mususu c'est ça que ba parents ba kabwani to ba divorcer bana ba bimi libanda non. Bana mususu bazo bima libanda à cause de ba tiraillement ya ba parents. Bitumba nyoso ko finga na nyoso mama boyi ko kita papa boyi ko kita. Bana ba moni photo za la libanda nde ba bimi libanda. Alors couple la boyi biso tozali. Toza vraiment na besoin na bino yango nde nkolo a chebiso poto sunga bino pour que vous allez toujours ensemble. Ko changer moi si et ça ko changer ba caractère o yoza na kat na ote mobile. Ko changer pe mobile et ça ko changer ba défaut te o eza kat na moi si. Et alors quoi mutaza eki na église songolo alongwe o koto nzamba o sala te pasteur azana nguya te ake na église mususu. Or kat na ye lisumu ekangaye o ezo peksa bénédiction nzambe olongo liango te ato changer église mais lisumu pendant que olongo te ozaka ndenge moko. Voilà. Même bateau bazana ba problème sérieux. Nazolo ba ke likambo makasi ezalaka tango eza pona bato mibale. Amen. Mais tango comme na troisième personne d'abord nzambe à travers mosali na ye eza sous makasité. Vraiment. Yango na sengi likambo yozo mona makasi pas moi na yo. Et a makasité pas nzambe. Amen. Likambo pozo mona eza makasi pas mobile na yo eza makasité. Mais to pesi chance boya. To bobenga biso partout bozwami na monde. Bobenga biso toza wana pona ko sungana enfin que ba couple ezwa kimia. Bato ebele balobi libala ezarara pona comportement te parce que mingi baza ndaka libala baza pe ba sainteté. Basi misusu ba diembeli kaka wana ke mobali soka lingi yo olinga o quelque soit ndenge ozali ako dresser yo mais akobala ote pona le misusu comportement parce que so ezaki pona bongo mingi bazali vraiment ba ewaso pe ba ingalisa mais bango wana penande baza na kati ya ba foyer ko lo bani papa Jérémy. Abato kota na na biso. Na ko répondre na bande ko boye. Mobali moko te akoki ko supporter moi sur az impoli. Bazolanda biso. Ouais. Ce que moni mobali azo supporter moi sur az impoli. Et ngolo ba ke mobali azo pese chance ya ko changer. Mais ce que azo changer te 1 mois, 2 mois, 3 mois, mobala kotika ya fa na ndako. Mais mobala zo ka repos quelque part. Azwa mwasi moko kuna nda pemaka. Awa soki ye banda no koloba ndongo lingi ye italiete pongi na ye tongo etani abimiake. Donc na kati ya libala mwasi esengeli na ye azala mutu akomikitisa. Omoni komikitisa ya mwasi ebendaka tension ya mobali. OK. Ceux qui ont besoin d'attention mobile, mobile a yo à l'aise na makambo nyonso. Mais ce que za muto yo lobaka mingi, obanga ka mobile to za teti, caractère na yo vraiment mobile akoka ko supporter ngote, olobi ka ofanda na yo lokuta. C'est que quelque part ape makanaye. Aye kaka pona ko vanda lokole siboboti, ce qui peut to kabwani, batu bakoloba, voilà. Or, ko vivre ensemble et ça bénédiction moko ya munene. Amen. Oyo il faut moi sito mobile ba profiter na yango pour que ba kende musika. En tout cas Bible zoloba rien que la mort est séparé biso. Mais lelo tozo mona ba caractère ba agissement ndezo mema ba balani na kat na ko kabwana. Mais le kola nzamba za pona biso ba balani. Oyebi ke nzambe a joué rôle ya protocole. Pour diriger Ève et pas ya Adam. Amen. Pour kolobake moi si nzamba zalaka wana pour sunga yo fanda na libala. Amen. Yango moni Bible lobi mobali fatika oya ye baboti. Akende ko s'attacher na moi si. Bango mibale bako kome loko moko bako vanda esika moko. Mais esika moko soki moi si eke aza impoli yebaki bako continuer ko vendre sika mon côté mobali mon côté na koloba même moi si lelo mobala betio loba fingio akotisi na ba parents na yo na kati voilà voilà to ko continuer te jamais quel que soit bozui na yo quel que soit bozui na yo nzamba sunga biso na zana mateya moko na préparer concernant biloko yo nzamba sunga biso kaka vraiment mais nazo senga na bandeko libala bavanda rango te na tetitesi
Tikaboui. Oui. Ce que Simbité Bima. Ce que Simbité, il faut que vous ayez un moto à Pembe Nabino comme encadré. Ok. Yo répondre bien pour Missou César. Ce que Simbité Panzana. Non. Baloba Mabé, hein? Oui, ce qui va le Simbité Bo Panzana, non. Bakino Badoba, bien on m'a cassé. Maman. Donc on a Koufa. Ce que Simbité Tika. Est-ce que Zana Mobali, oh Yoko Zala parfait? Qui a zaté? Est-ce que Zana Mwaso Yoko Zala parfait? Non. Et ngolo ba question que Simbité. Bobongisa. Ce qui binomi balé Simbité. Bon la troisième personne comme encadreur. OK. Yango moni nazo conseiller ba couple hein. Ba vivre à côté sans encadreur. Bon luka encadreur na couple na bino comme mentor. Parenté m'encadrer. Non, parenté. Maman ba parent ba eza distraction. Oui. C'est bien à la parent encadreur. Mais ce cas parent tout court. Non. Puisque eza na ba dégâts et belé. Na kati ya ba parent o bazo sala na ba fille na bango na ba bana na bango ya mibal. Alors nga na lobeli parenté. Na zo lobela ba encadreur. OK. O ezo senga que ba bala ni ba luka encadreur. Si un problème ba yiko concilier encadreur asunga bango puisque encadreur wana eza musala na ye. OK. Tant boye netinga ce que ye. Na yebi ndenge ni na koyoka yo maman, ndenge ni pe na koyoka papa. OK. Après tu retrouver solution na kimia. Mais quand ba que ce que Simbité to kabwane, est-ce que moi si mususo ozwa? Ce qui oazala ki lokuta. O wana za moyibi. O boya yepe? Non, kanisa wana musuto ozwa za plus que parfait. Non. Mutu na mutu ana bombi na. C'est ça. Ce qui ngai na boyi moi si oyo po azama kamalamu te. Na zui mususu. Parce que o wana kozala nini? Et que na ko boya yepe? Non. Donc, et l'autre, ils ont joué rôle makasi dans le mariage. Et ça, motema munene. Deux, kota na likambo moninga sali. Deuxièmement, qu'on soit tant que yeba pourquoi sali yango. Est-ce que faut ça na ngambu nanga? To faut ça na ngambu na ye. Vraiment. Thème na biso ya lelo ezali réputation dans les mariages. Voilà. Comment garder une bonne réputation dans le mariage? Pour les couples, en tout cas, il y en a dit, pas fiston peinteur. L'objet n'a pas été là. Oh, voilà les mois c'est bien. Bon, ma quand on est en Simona. Voilà. Réputation. Akenda ko aimer ka ba photo ba basi mususu ya emora emarate. C'est ça. Ce qui petit moi quartier sengie chombo. Pas jamais casse na onsombe ba to ba la chombo. Mais moi c'était mon koni. Wow. Moi si pe andaku ma casse na romi bongi. C'est ça. Bana ki para bango te. Ezo compter kana kati ya réputation. Réputation. Ba kenda église papa ke liboso mama landa na si. Bazo tambo aloko commissionnaire na muto azo lokandako. Est-ce que yo so mona commissionnaire na muto lokandako batambola nzela moko? Commissionnaire azala ka liboso muto lokandako na si. Ou les se coupleter. Vraiment. Couple ya malamu, faut to sala route ensemble. Beaucoup plus mobile azwaka pa ya mwasi. Ndeni. Na ko tambola. OK. Po biso mibali to kenda mwamba. Mais mwasi akendaka na bo mwasi nyonso, il faut buka kanzoto. Pour moi si pe zate za kwa soda quoi. Ozo tambola. Non, faut buka nzoto po ba sentir que mwasi wana. Mobali tonga zo tambola batali mwasi bangi ba te mobali naza pembe. C'est ça. Mais ceux qui moi si bozo tambola kwa ba commissionnaire il faut boluka encadrer. Vraiment. Pourquoi ma cambo réputation dans mariage? Bon, réputation dans le mariage, madame, est très important. OK. D'abord, moi si il faut à défendre mobali na ye na famille na ye. Ndengeni. Omoni mabe oyo mobali azo sala yo na kati na ndako. Okokite ko beta ngo na famille na yo. Comme pe mobali, il faut battre la réputation à moi si na ye na famille na ye. Pourquoi? Lelo oyo moi si okozwa makambo ya mobali, omemi ngo na famille na yo. Obandi ko beta. Tala ya salinga boye, abeta kangai, afinga kangai, asala kaboye. Famille bazui. Lobby manifestation moko na famille, tout problème moko kwei na kat na famille. Si ko mobali azo accompagner yo mwasi na yo obozui problème.
famille batali babi tala moi na bino moi ça zoya na mbani obi pourquoi parce que bango na mutu na bango ba parents na bandeko na yo bazomona ke ye azonyoko na yo lokola azonyoko na yo tanga kokoma ba opese mbota sembla bonjour ye pa ya fandi mais tant zo livrer réputation mobile non na famille na yo ye ba yango lobby tant ko zo problème moko na kati ya famille et ko za la passe pour mobile na contribuer pour comprendre que famille oyo balinga ngate. Mais comment a-t-on payé $100 à contribution? Tom soit qu'on quitte à 50 ou 30. Parce que réputation na yo bébé sango na famille na yo. Quel que soit mobile, il faut battre la réputation ya moi si na yo na famille na yo mobile. Tant que moi si a posé ba acte o ezé malamu te. Le col a to bala na ki biso mi balé, il faut to bunda biso mi balé to trouver la solution. Na ko kite ko zo problème wana. Na kena ngo na famille nanga na vandisi mama na vandisi papa ale na vandisi na bayaya tozo bosana bandeko na biso ya basi bazala loko ya basi na biso bazala kana zuwa moko ya makasi soka yoki ke mwasa yaya zoni yoko la yaya okomona komo loba akomi kozwa le devant ke mobali oya yo moko yango toza wana pona koloba ke papa bate la réputation ya mwasi na yo na famille na yo amen po soki ozo betaka makam na ye maman na yo na bandekono bakomona ke yo zoni oko ela bango mwana soki ameki ka kobela pan yo ndozo belisa ye ba tension wana eza makambo yo so kendo sala ye yango moni Joseph na Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21 toko bandata na 19 Joseph tant a trouvé que Marie a zuizemi Joseph a battu la réputation ya Marie aboy ko beta li solo na famille ya yemoko Joseph aboy pe ko beta li solo na famille ya Marie a garder yango pa na ye mazui décision na kati ya motema ya ko se séparer na Marie sans que abebi sa réputation na ye c'est ça mobali to moi ça ko ekozala muta sauva ki mariage wana ezali nzambe amen ayko tala zemi au mwana moi ça est innocente yete muta lukia ngazonga parce que na Israël so bozui zemi ya bongo sans que baba lo fo ba lapider yo alors Joseph kotanga tala oh pesa danger pour nanga alors na robebi sa réputation na yete na sauver réputation na ye na famille nanga pe na famille na ye mais na luka ko se séparer na ye na kimia c'est ça eloko ezozanga biso na kati ya ba couple toza makasi ya ko beta lisolo ya mwasi na yo papa zo beta lisolo ya mwasi na yo libanda et pas baninga no ya musala et pas ya ba pire petit na yo que tala ndenge mwasi nanga se comporta tala mwasi nanga en tout cas mwasi nanga za salité en tout cas moi c'est nanga ba kolobate moi c'est nanga na yebi bien bango pe baba ndo tsa ba commentaire aviation simbito tiki petit na zo ça dit no boza la kimia nga moko na bi lo lenge ni no sala ale lobby rencontre moko esengami ozuka moi si yo fingaki critique ki liboso ba camarade OK na ye allez ba camarade pe ba tuni mutuna nde madame yo zo loba oyebi te ba tuni obongo pona ni ba rappelo na ndenga voilà pour rappeler on a dengo baby c'est déjà réputation na ye quel que soit moi si il faut battre la réputation à mobali même si na lopango baza na avenue baza mobali à cause à la ndumba mobali à cause à la soula mais yo moi si il faut battre la réputation mobali na yo ate yo ki pendo kuti bango boy gardant on a nous pona yo moko solo la na ye ce que simbité par là place na uti ko lo bake non il faut que zalana encadrer qu'on trouve encadré pour asolo la nabino les cambouanelek. Deuxièmement, moi si aza obligé à sauver réputation à mobile naye na katianda kuna bango ya mariage. Voilà. D'abord toko zana bana. Toko zalana bana misala na katnanda. Et que mobile a posé acte moko ya mabe. Avant au salarié remarque, il faut tala banani bazawana. Parce que batutu ba nanda baza gérer pas na binomi balé. OK. Alors, tant yo bandu ko critiquer mobile. Quel que soit mobile a musiko benge na téléphone, ozo critiquer liboso no banani baza. Makambo ozo loba. Batwana bazo zwango ba oyo kandeni. Donc il faut tala makambo na zo loba. Jonathan Zawa, fiston Zawa, nana Zawa. Po
pour na kosunga mobali na yo. Quel que soit papa, maman ko sala mabe. Il faut tala banani oyo baza awa esika naza na likambo na ningi na lobela ye. C'est pour cela na lobi maman il faut battre la réputation mobali na kati ndako bafandi. Quel que soit papa il faut battre la réputation. Alors maman ko sala mabe. À cause de la likambo moko oyo papa zoko ko supporter te. Et cause la sujet na yote. Nyon so comme na musalo tielo boko na mitamo. Batu no mais problème ni ale yozu makasa roloba. Que moi nanga vraiment que politesse so azana ngo non. Ah moi na yo quand ndeto mona ke ah bino ndebo mona kai. Wana mutute. Voilà, wana mutute mozo continuer ko bota na ye. Mais conseil ozo ko kopesa yete. Oyebi loko mo madame na ko yebisa yo batu bazalaka patient pour na bobola to persévérer nzamba o visiter biso mais pour la citation o ya passe na kata couple o ezo zang sabino kimia pourquoi pas peut-on persévérer pour que nzamba sala que tozwa kimia. Alors papa luka ko défendre réputation moi sina yo ko batela yango na bisiko tambolaka na bisiko kotaka même na famille na yo batela réputation moi sina yo. Maman Bible le Bible na Proverbe chapitre 14 to kitino na verset 13 Bible zolo bana bisoke muta ko ikozala na koseka mais na kata motema na yaza na passe. Oh moi soyo alingi abate la mariage na ye anga bate la réputation ya mobali na ye tango toza na problème et que mupaya moko ye et loko na osala nini na kobimisa sourire pasi na nga wana na gardango na motema eza biblique pasi na nga na garder na motema mais na bimisi sourire papa pe douleur na ye a garder na motema na bimisi sourire. Pourquoi sourire? Pour muta ye ko rendre biso visite a remarqué que tous en a problème. Voilà. C'est ça qu'on batte la réputation ya mariage. Amen. C'est ça qu'on batte la réputation ya moi si to ya mobile. Mon payaye, maman bokilo, aye. To koto ya papa to koto ya maman. Ben ko rendre biso visite. Kuna na chambre ezala ki bendana. Donc to kika kokoko. Nani? Eh, po ba maman mingi e kota moi so ka otanga komba mwana. Eh, abengi mbala moko kombo. Tant ka to yoki. Tozo bimana ko seka ne longi pe na monoko, mais motema ils ont un problème. Vraiment. C'est ça rôle. Il y a que battre la réputation. Mais mutu oyo azangi façon ya ko battre la réputation. Citation ne outi na chambre, ils ont bima directement na visiteur. Oyaye, azo comprendre que couple oyo bazan un problème. Vraiment. Or, ils ont mabé dans le mariage ko livra ka réputation. Il y a mariage nabino et pas inabatu. Ils ont vraiment mabé. Vraiment. Deuxièmement, dans le verset 29, tout ce monde a Bible lobby, mutu oyo azwaka kanda na ye a maîtriser yango yenda za mayele. Amen. Que mutu oyo soka siliki a perdaka contrôle. Vraiment. Oh, likambo ekozana na kati ya couple. O siliki par exemple, au kuti pena mobile, ba futake bon nakolo ba $500, mais a kati $200 atindi na famille na ye. Eze loko esengote pa ya mwasi. Osiliki mais oboyi ko manifester yango oza mwasa mayele. O garder yango pourquoi? O garder te po ya continuer na bêtise wana. Mais o garder yango po luka manière nini o ya kote ya ye. Oh yepe mobile ayebi ke loko na sali acteur en tout cas mwasa otomboka. Mais azeli yo lelo, azeli yo lobi a trouvé que 4 nozo silikate akomisiko na benketide. Moi so azokanela ngatu likamni po loko na sali akosolita lobi loko moko ti. Or na lobi loko te pona battre la réputation mariée parce que to soana loko les ambongo eke na famille ya ye mobile et ko luka ba problème ya makasi que moi si abala alingaka te moi na biso asunga biso. Alors pose à la moi c'est mayel na tika likimia na bandi ko raisonner moment ni pe manière ni na ko ikolobela mobile na ngai. Amen. Quel que soit mobile, moi ça cause un défaut moko ya makasi. Et loko moko munene na sali oh vraiment mon ani même ba comprendre ba dire le lo ce qui mobile na ye. Voilà. Mais ba o bazola ba décision ça ba oh maman. Ba surtout qui
lelo Kambo Penza voilà. En tout cas bazala insulté na jo mystique barobeba bazo kabwana kaka siko bazo kabwa mais ba comprendre te jo akomi asali loko ta fandi moi si siko atika ne benketid maman na oyebisa biso hein biso babalani fais attention ce que mobala otika la silence dans les kambo sali ezaka mabe makasi po oyebite ni nazo raisonner na kati ya motema na ye ne ba silence pe comment passer pona ba jo ba oloba akoki koloba akoki koloba mais awa ngasko na oloba nini naza na besoin mibali beaucoup plus ba travailler à silence très important ke koloba koloba eza mabe makasi ebetsa mabaku okomona ke eloko musu il fallait pas au placer tant au placer et pelisi moto mais tant au silence na kati ya couple na bino moko otika na benketide oyeba te moment nini mutu akoloba nanga azo raisonner nini a créé. C'est ça qu'on bat la mariage. Vraiment. Quel que soit basi oyo, asalaka, azana bozuinaye, mobali ba futa ki ata $200. Il faut battre la réputation à mobali wana. Parce que yonde abali yo, yo bala qui était. Ceux qui parlent au baki que au salate, on va au salate. Mais le kola y a permettre yo au sala, tu es obligé à se soumettre. Et pas à mobali wana. Ko diminuer yete po asala kate soit asala kazoka mbonga muke fiston pata ba $20 non c'est non ouais ndako nde bomoni bo ngam na futaka kolia ya le premier ti le 30 ngam na sala ka nazo pe mate surtout kutu so ebise edenga tana boy non ngam na bala yo abala nga oui mais ngande na osimba ndako okomi ko panza bolumbu ya couple na bino libanda bakale so mobali nanga kutu eyinda. Mais, madame, si vous avez un bango, est-ce que vous avez la réputation à mariage? Vous avez livré réputation à mariage? C'est parce que vous avez c'est parce que vous avez un bon rebelle que vous oh, tout bon sanate. Na batumi balana moko face à la bénédiction pour na muninga. Amen. Okobala nana mobali. Mobali wana tom si yo moi so bonheur pour na mobali. Qu'on peut mobile à cause de la bénédiction pour nous moisi. Nzamba sepeli a pistonné yo pour sunga famille. Amen. Mais tant yo zui makambo mobile comme sujet ya ko bimisango libanda. Ko beta kama solo ke mobile na ngana zana gaya 0. Nyoso ngam na salaka. Plus loin, au solo na batu na bino musala, mobile Gisèle na bizelangati. Non so na jot. Est-ce que vous monate? Non solo na jot zo monate. Oh, Gisèle, boni boye. Est-ce que vous avez battu? Nous sommes pour nani. Pour yo sala kozwaka salaire à mutuya, ya zwaka ya muke. Yo ndo tambola na mutuka, mobala tambola na lokote. Mais to bo sanate. Rendez-vous ya bu vieillesse et sengaka aider à la pembeni na yo. Tika boye papa. Ya solo maman. Et comme à un moment moko moi si to mobile, o komo sentir que o komo lemba. Alors on a besoin moi si pas sunga yo. On a besoin mobile pas sunga yo. Yango basi o basalaka s'il vous plaît. On a bisoto yo kato fuma matoe. C'est ça. Hein? S'il vous plaît. Ndika na biso. Kozwa mobile te loko le loko. Mobile azalaka mobola te. Mobile pe azalaka mukete. Kaka ndenge a se permettre ki ko bala yo. Présenter ba respect. Ceux qui ont présenté mobile ba respect. Atana 200 euros, atana $10 va fouta kaye. Et ça bénédiction pour nous moisi. Bah si il y a diaspora ba biba on peut pas présenter biso ba respect. Non. Ça la réciproque. Maman. Biso bozo tenir ka basi mingi. Condition il y a respect et ça la ka respect. Au moins respect, condition na yé. Donc yo respecter nganga pe na respecter. Alors tant moi ça zo respecter mobile. Ako benda tension à mobile. Et pas na yé. OK. Pour mobile en d'autres la bilo mususu au salame le kono za na respect. Oka ate eleka. Eleka. Ata salibo papa otiki aza mwes nanga. Parce que ça na respect. Alors y'a na sengi na ba maman nyos. Ba maman. Oh oui, c'est ça. Donc bolamu est dominé ma bé. Au salaka au salaka na présidence, au salaka na étranger, au salaka wapi. Respecter Mobali. Mobali azali chef de famille. Vraiment. Mobali à cause de la erreur moko à présenter. Oh yo moni, batuba moni.
muta ko silisa likambo wana na matoyi ya bato ezaka mwasi mutu pa ko sala ke likambo wana epanzane ya munene ezaka mwasi kobetela mutu te tika mobali na nga na kuti na mwasi mususu wapi na chambre ye muta sala kate ta makambo nga pe na obetela mutu te ndo yebisi nga boye nzoka mutu oyo obeteli ye pasa na pire voilà directement obateli réputation ya mariage te mo livré parce que yo sala kozwaka mbongo moi yo considérer mobali eza te okomi kopousser mobali yango vraiment nga na bimaki banda tongo ti ero pupoli mbetu te est-ce que eza devoir à mobali eza devoir à mobali te tant ozo sala respecter mobali tant ozo respecter mobali eza bénédiction pour na yo tant mobali azo mona ki moi si nanga soka zui salaire ayaka nango epa nanga totali nini faut to sala ce que eza $1000 toko kabola to zui 50,000 to bon nano ba $500 to bombi $500 eza pona ba besoin moi si ya bongo mobali oza la bénédiction pona ye amen pe moi si akoza la bonheur pona mobali amen nyonso kozala centralisé epai ya mobali même si mibali osalaka ozozwa mbongo ebele ntango ozokosa mwasi yebaka ke mosala ekobeba yo parce que mwasi bakosaka ye te mpo mokola kodécouvrir ke no mobali na nga bafuta ke autant mais ayaka na autant papa oza esu na kimia te okozala na kimia te bamisusu pli lo bakoma kozwa bilete de paye ya gumbi abombi mpo mwasi amona te mais problème te ntango ozobomba kobosana te mokolo mwasi akodécouvrir bilete de paye bosuka wapi vraiment donc papa pe aza na droit ya koprésenter mwasi na ye barespect mwasi aza na besoin ovaloriser ye na miso ya bato parce que valeur ya mwasi ezouta epai ya mobali valeur ya mobali ezouta epai ya mwasi donc citation nyonso ekose présenter dans le mariage ezosenga na mwasi to mobali tobatela bapartenaire na biso plus loin po tosauver même réputation ya bana oyo toboti il faut to éviter koswana na miso ya bana il faut to éviter koswana na balabala parce que eza na bacouple mosusu baza na maturité te ya mariage maturité eza te alors bakobima même na porte ya lopango babandi koswana alongwa kuna mama na yo nga na mona mpo nga na fandi na matete namona couple bazoleka babandi kofingana mwasi alobi bo mobali alongwa kuna na osano nini me bawuti mbetu moko na tongo mpe babandi kofingana soni après quelques minutes bana baoleka mpo bakende classe bato bandolo bana mama bawuti koswana bango ye bobebisi réputation ya bana mpona kobatela réputation ya bana faut toluka tomizonga kati na biso soit soki namoni tonalité nanga ezalaka likolo nazwi yo mwasi nanga tobimi tolongwe matete toya ata victoire tobebanela na victoire mais papa na biso lite ya kanda lobi kapache pasteur Jérémy frère Jérémy azosala baémission bien mais est-ce que ye moko mpe asalaka makambo azoteya biso mpo wana ezalaka mpe pasi merci merci vraiment na mutuna bato ebele batuninga mituna oyo babi bato mingi bateyaka bango moko soko olandi na ndako bandika ezalaka makasi mama balobi ya solo bakosi te mais en tant que moteyi ngai naboya kozala lokola chargeur ya mituka oyi bachargeur ya mituka par exemple so obimi na kini marché oyoka lemba matete banda ntongo atindi bato na lemba na matete mais ye moko lemba na matete akete alors nga na olinga te natinda bato na lola mpo ngai nakende na enfer mama ngai te donc oyo nazoteya nasalaka effort nalobaka ke saint dans le mariage aza te mais bible elobi tokomi basaint à travers la parole de Dieu maloba na nzambe oyo tozoyoka ezoya kotaye biso alors ntango nzambe abengaka moto apréparaka ye directement mpo na mission parce que bato babanda ozonga moni ndenge papa lite ya kanda alobi oui il faut azongela nga mpo réellement il faut ayeba ke moto est ce que makambo ateya biso ezalaka bongo abi azoloba bien mais ngai nabombaka mwasi na nga te napesaka bato adresse nalobaka yaka ata naza te yaka osengi limero ya mwasi na nga na opesa yo tuna ye likambo oyo olingi otuna me kokosela nga nde likambo te oui en tout cas madame nazalaka clair parce que monde oza boye mutu mosu akoluka kaka créelo problème mpo bobebana na papa yo opesi ye confiance me aluki abebisa abebiseli yo réputation epai ya mobali na yo ale ebebani mpe bokabwani ye asepeli
yango na lobi o nazo teya na pratika kango non seulement na makoki nanga mais na nguya molimo mosantu. Amen. Parce que Bible lobi moko taza na makasi ya kokima ekobo ceux qui nzamba soutenir yete. Amen. Donc c'est un peu ça. Donc na kati ya couple il faut biso moko tozala fort comme exemplaire pour la bana na biso. Amen. Tozo battre la réputation bana na biso na veni, tozo battre la réputation bana na biso na lopango to fandi, tozo battre la réputation bana na biso na kati na ndako. Amen. Alors maman na domaine nyonso zali il faut que luka. Il faut que luka ko batela o yezali réputation ya mwasi na yo to ya mobali na yo. Et loko lisusu ezali ko bebi ça peut ko détruire mabala. Rite chapitre 3 verset 3. Bible zolo banini que moi si amata likolo ya mbeto salité. Avant matin il faut se préparer atia ba beauté. Mais comment muntu oyo azo kende déjà na kolala atia ba beauté. Yango na sengi na ba couple. Toza na besoin kozala encadrer. Toza na besoin ko luka maturité dans le mariage. Maturité ya mariage et ko sunga biso pour que mariage na biso ezala sécurisé, mariage na biso ezala protégé. Yango nazo senga na yo maman, nazo senga na yo papa. To luka harmonie na kati ya couple na biso. Lo lenge nini ba luka harmonie. Maman, harmonie eza facile. Luka o façonner mobali na yo. Luka o transformer mobali na yo. Po yo za na capacité à ko transformer mobali na yo vis-à-vis ya ba caractère o ya mabe ozokuta kat na ye. O ko bebi sa réputation ya couple na bino. Maman ko se mesurer te na papa. Tant ozo se mesurer na papa, lokola ye atiki mbongo kolia soli singa te. Ngape ceux qui na kolamba te aya alia mbongo na ye. Non. Oh, yo faut fanda. O luko yeba asiliki pona likambunini. Lokola asiliki po lobi na lamba ki malamu te, lelo il faut na sala effort na mikitisa na lambe loko o eko sepelisa motema ya papa nanga. Donc problème ezali ya ko mikitisa na kati na couple. Moi so a mikitisa ka arandra ka mobali na ye très faible liboso na ye mwasi. Quel que soit mobali pe papa nazo senga mwasi az esclave te. Yo pesa na part ya responsabilité na kati ya mariage na bino. Tu es obligé ya komi kitisa. Tango sale loko moko mabe. Lokola bozana pona ko battre la réputation ya mariage, ko battre la réputation moi na yo ya mobali na yo, c'est que ceux qui ont mis kitisi likambwana ko suka ka na kati na ndako. Quel que soit maman, oyebi ke mobali nanga lingi salité te. Ceux qui aye akoloba ko tia makelele pona salité. Éviter salité zala. Soko lingo gagner motema mobali na yo. Papa même yope. Luka o changer. Ya ko gangela ka mwasi na yo de temps en temps. Ata na miswa batu. Ata na kata lopao. Ce n'est pas bien. Et ça ko battre la réputation te. Oh, tant bozo battre la réputation te. Et ko tinda moko kota na ba raisonnement. En raisonnement ezo mema mutu na souci. Souci e ko memela bino AVC. Ezana moi cité oh papa yo kozwa aza saint ke na kati na ye défaut ezate quel que soit maman ezana mobalité atolobi na lembi libala problème ezate o ko lemba libala mais yeba ke ezana mobali moko to kozwa ke mobali wana aza parfait. Alors to luka communication na kati na biso to 8 ans ya communication. Pour etinda ngana découvrir mobali nanga lingaka nini mwasi nanga lingaka nini tango nazo yeba biloko o yango ndeza protection ya couple na biso pona ko battre la réputation ya mariage. Deuxièmement eloko ezo mema trouble lisusu na kata mariage papa eza dinete ya ko benga ka bandeko na yo balandaka yo bisika yo salaka po ozwaka mbongo pesa bango ozo bebisa réputation ya mariage na yo. Parce que tant ozo pesa batu bazomona yo eza mabe makasi benga libotano na ndaku na yo pesa bango o esengeli yo pesa mais sono la d'abord na mwasi na yo yebisa ye que tala famille ko ya to ko pesa bo e ko sunga biso na kati na mariage e ko sunga biso na kati na mariage parce que mariage eza mutu mon côté
mariage eza 2 personnes. Comment nga nakoki ko ça la famille nanga surprise pendant que moi nanga yebité. Bongo tanga ko découvrir que nga na pesa ki libota nanga mbongo alobani. On m'a dit que papa yondo za auteur ya ba trouble ya kati ya foyer na bino. Quel que soit bateau babale nazo ka moi ba makelele mingi na ba niveau poto. Oh non, moi si wana bengani mobile ane lo côté pour moi c'est salaka. Nga nazo ka moi. Yo bengani mobile po yo salaka. Po yo za na mbongo. Mais mobile wana avenir na yo yebiango te. Ceux qui abimi na ndaku na yo et comme on n'est pas voisin. Obi ndenge sala et memelo tension. O banda ko bela. Parce que bando tala un bon moment au bozala kinaye. Quel que soit ba défaut na ye. Mais ça qui pe na ba moment moko ya malamu po na yo. Alors, ko tala rang o yo zate po mobile azana c'est quel que soit pe mobile. Ko tala rang o zate au finga moi nanga. Zoba. Atangate moi sozo mono. Atangate. Siko bat bomi tuna muta tangate. Bokoma ki wana ndenge nini? Parce que atangate. Falo luka moi si arana yo o ya tanga. Yo moko papa zo détruire couple na yo na ko bebi sa réputation ya moi si na yo. Lobi to kute na fête moi ça lati ki toko atie ba bijoux tout ça. Tozo ya moi si pas zo denda na ye bien côté atangate. Biso mobile na ye moko aloba et comme pe yo mobile ne moko aloba tangate to ko piéger moko mususu akomela biso phrase moko na bebi si réputation moi si eza yo moko mobile quel que soit moi si battre la réputation mobile na yo ndenge bolingana batela azala zoba ayeba ko komate yo ozape na capacité à ko transformer ayeba pe ko koma amen oza na capacité à ko transformer ayeba pe ko tanga azwa pe musala ya malonga amen parce que libala eza bénédiction pour na batu nyonso. Alors tant que tu vivra kana kat na ndako tozala ka batu mibale mais batu belé batala ka biso. Si un problème, et c'est que tu fan de 2 personnes aux alliés. Pour battre la réputation à biso, battre la réputation à ban, battre la réputation même il y a ma famille à biso. Parce que ce moi c'est très très impoli. Babando le banin. Ils ont denga famille na bango. Mobile pe balo ils ont denga famille na bango. Or babala kapo na bozui. Na bali poza na mbongo. Mais na ko vanda na ndaku te po na bitumba. Ceux qui bitumbele ki mingi quel que soit bozui na yo na otika ngo na tika na bozui na yo parce que nazo koka ko supporter yo te quel que soit moi c'est opoza kitoko lamba oyebi ko lamba te cuisine oyebi ko bongisa te mbetu koloba te rite chapitre 3 verset 3 na utu koloba Bible lobi avant ko matana mbetu il faut ti o sokola o tia ba beauté siko na mituni muta ke ne golala ba beauté anini. Plus la Bible lobi tango matana mbetu koza la précédé là na sia makola mobile wana to ko fungola ngo muko mususu amen wa pena ngonde bazo sala frère Jérémy merci en tout cas pamboli banani et puis ba salutation ba remerciement na banani balandi biso en tout cas na pamboli tous les familles amen oyo bazolanda be mission na biso na Kapache TV na sengi bo s'abonner vraiment na ndenga mukete bo beta pe lisolo ya émission partout parce que kaka na émission o nde ba couple na biso ekozwa kimia amen tozote ya mate ya oyo te poto tika la barabi mais tozote ya yango poto changer amen et loko nga papa na bande ko sala na tika ngo pona luka kimia na couple et loko pe mama zale ko sala atika ngo pona ko luka kimia na couple. Muta ko battre la réputation couple na biso azate zaka biso mibale mwasi na mobile na bana to boti yango na sengi na ba couple nyons o bozolanda biso boluka ko battre la réputation ya libota na bino partout bozwami na pesi bino mbote na pesi mbote na tous les personnes ya association lève-toi sois éclairé pe na pamboli comité bino pe na banda nzamba pambola bino bandeko bolingi bobalana bo hésiter te boya tokopesa bino conseil tokolakisa bino ndenge nini bakotaka na libala ndenge nini bafandaka na libala ba oyo pe baza na kati ya libala makambo ezosimba te biso toza soko benginga mama sensa soko benginga na koya na tambolaka nakendaka musika kaka mpona makambo ya bamariage oyo toza wana mpona bino mbote na papa na nga Fredi Sembe mbote na mama na nga Landu Micheline mbote na batu nyonso oyo bozolanda biso
Et donc on a beaucoup plus maman ça soutien. Vraiment, très important. Na komi na posa pe na mi pe c'est là $300 na nga bongo so. Il y a moi. Donc na pe si $300 na nga moi. Voilà. Na c'est là ka maman e singa papa o retourner lundi na ye. Vraiment bande ko nazo senga na bino. Voilà, tout ce qui tunga ezo mona na te. Voilà. Bino batu bozana Europe partout bozali en Afrique. Numéro de téléphone na biso ezali 081 329 57 47. Tout ça vraiment na posa ya soutien na bino pour to continuer na be mission. Ko yaka bo pesi 50 mbana moko leki eza kitoko te. Nazo kokate, nazo lobela bino vérité, je suis serviteur de Dieu. Naza vraiment na soutien te. Soutien ezaka nga moko na nzambe. Donc nako sepela yope. Ozala ta 3e personne, 4e, 5e personne. Voilà maman, nzamba ko zanga te ko pambola yo. Wana so yo kika ta mo tout pas se rappeler nzambe pona yo batu babika. Batu babika c'est ça. Oyebi maman na oyebi selo moko David alobi nazo kufa na nga na okende. Mais nako tika la likondi na kati ya temple. Mutalobi akufi ake mais nako tika la likondi. Na ndengeni. Voilà, na ba œuvre. Amen. David était à Zokufa, atiki ba or, atiki biloko ebele pour batonge la temple. Vraiment. Ce qu'on bana bazo rappeler Nzambe. Tala o papa. Ba œuvre papa tika ki asala. Na rappelera bon. Capage TV. Capage TV.